MLTV 1. Bonjour, peuple zaïrois. Bandeko. Nalingaki koloba te, mais esengeli naloba. Po ete ezali makambo ya mboka na biso. MLTV 1. Bandeko. Yango balobi histoire ezali tetu. Ata ozali nani, histoire eko rattraper yo na vie na yo. Ndeko Mende. Ozalaki kokumisa police ya mboka ezali professionnel. MLTV 1. Ndenge basalaki ne mwana semi azali pe député lokola yo. Basali Frank Diongo azali député lokola yo. Ba député ebele basali MLTV 1. Ndeko Fide Babala azali pe député lokola yo. Bake kokanga Babala na miso ya bana na ye. Bakangi Ndeko mwana semi na miso ya libota na ye. Babeti Ndeko Frank Diongo na miso ya libota na ye. Professionnalisme ya armée na bino oyo ya occupation yango wana ezongeli yo. Bravo bana mboka. Eloko bosali malamu. Il a fallu bo benda ende ambambe na se. Po la kisai ke boza ba professionnaliste. Professionnalisme o mende azali koloba. La police na biso ezali professionnel yango wana bana mboka. Tout de chapeau. Etikali Boshabe, etikali Shadari, etikali Bamisusu, mokili tourna tour. Mokili tourna tour lelo ya yo lobi ya moninga o mende. Mende o malanga o mende yango wana ekomeli yo mende. Okolela yona nani? Ezio na note wana ça c'est rien que début. Bogomona ndenge Kabila kozala ligoté lobi. Pe bino bogomona oyo koyela bino. Akozala ligoté, humilié na professionnalisme na ye. Bana mboka oyo nyonso azwi eloko oyo atindela bato nyonso baza na répertoire na ye. Pona koloba na ba peuple que peuple gagne toujours. Je dis et je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne MLTV 1.